Mbote na bino surtout ba bolinga mameli ya nitu na pesi bino mbote mingi. Merci na batu nyo surtout ba dispose atana ba mpona otala mameli ya nitu. To pe pona koyoka mameli ya nitu. Wa bino mameli ya nitu na pesi bino mbote ebele. Pona yo muto kuta na ngamba liboso ebinga te komo na ngamba mameli ya nitu ndenge na otuko lobana. Na saka ba émission na nga ya famille, na saka ba émission na nga sur le mariage. Awa na kati mso papa pour le mariage, za pona obebisa te mais za kande pona ko bongisa parce que awa to pesa conseil to préparer ba oyo baza ko kino kota to pe ba o baza na kati ndako mabala to pesa conseil na batuni surtout donc en gros émission na pesa émission moko ya famille. Merci mingi de bo disposer attention na bi allo bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino ngwe ba papa pour le mariage ensemble suivant maman Eliane tout na pesa bino merci mingi wana na kotala na Toronto na pesi mbote na ngai epa ya mama Véronique na papa Jean-Thierry Kabengele na pesi no ba mbote belé ska bozali kuna nzambe abatela bozala bien nzambe ya mawa aza na bino abatela bino mbote mingi na bandeko na nga nyonso oba disposer ata na bango mpona kotala mama Elia Nitu na pesi mbote na nga mingi na papa na biso ute ko fêter 60 ans na ye wana za beau frère na ngai mobali ya ndeko na ngai mama ya Marie Paul Lumbu mobali na ye papa Jacques Chimpanzu papa na pesi su ba joyeux anniversaire mois de juillet o ezaka ka bino bato bote na mois de juillet kaka anniversaire ezaka ka ko continuer kaka wana na kesu ko yemba su joyeux anniversaire pona o yanga c'est mec qui en fumukanda wana yazali 4e de la famille comme on a papa Nitu mabo c'est mec qui nanga na bien qui papa Larios faut respecter papa Larios azali qui est pas en fumukanda mais na bien qui papa Larios comme on a Nitu mavunga Larios abutama le 27 juillet. Alors, anniversaire na yo papa Larios, mamuyo na so yembela yo. Joyeux anniversaire, Botama et l'amour. Happy birthday to you, Nitu Mavunga. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, Botama Malamu. Joyeux anniversaire, mon beau frère, Nitu Mavunga. Papa Larios champagne yango balinga la kaka bandeko champagne yango papa Nitu Mavunga papa Larios champagne yango ya munene champagne no yango yo bon et oyaka na convoiturage babonde la balinga la ba semekio n'est-ce pas ya Zakari champagne yango papa Larios et wana convoiturage mbota mangamu joyeux anniversaire nzambe apesa yo penza mikole belé au mona bana nyonso na Saint Amour au mona bana ba prince bana ba Marie Monique bango nyonso osimba nzete osimba libende po mama Janine mbam asani ni azala na esengo e en tout cas to sola le to na masolo ko sola na bino lisona na ngoza vraiment ya kafu eza ya matata mingi eza ya pasi mingi boyebi ke atoloba mingi makambo ya mabala. Alors de trouver makambo mabala na mela mai eza ya ngamoko eza ya mutu teza mai na ngai en fait eza mai ya fumukanda fumukanda fa pesi mai nena mela mai ondika fumukanda mtameli sanga o eza mai ya fumukanda to na lisolo mo so lelo eza matata mingi lisolo eza matata tellement molibala bakangi mama Bokilo atterrissage na kati ya chambre ya mwana na mama Bokilo bakangi na kati ya chambre ya mwana na kati ya placard mama Bokilo na kati ya chambre avant to beta lisolo bobike mama Elia Nitu nazana ba ebangai nazana ba ko bapesa ngama ya komela ndenge boyebi na mseki bino kubasadilanga kubamela mazi makiozi maza makiozi ata no bi mazi bino bo comprendre kaka kina no bima ya malili kubasadilanga kubamelelanga ma ya malili celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel ba gros bisous na oyanga ya passe pe ya bisengo ya be ya Zakari je te fais de gros bisous ya motema je te fais de gros bisous ya be ya Zakari na ngai wana na pesi mbote ata bacholanga na zanga mama nanga Alice Ndombele mama Alice Ndombele salelanga ba bizu na ngai ebele pa ya la joie Ndombele wana na pesi su ba mbote na ngai ebele na mama nene na Lyon kuna Éclat boutique pa mama nene na Éclat boutique na Lyon ba mama Lyon so bobola te kitoko boke na Éclat boutique na pesa numéro de téléphone soko lingo kende obengi mama nene apesio adresse tout ça vraiment lisolo za matata lisolo ya kafu ya kubeta lelo ba mama bofungola matoyi ba papa bofungola matoyi
nakamoka ntango bolobaka ke mameli nakotelaka mibali nakotelaka mibali na ndenge nini nakotelaka mibali te nalobaka juste naza toujours juste au milieu likambo ndenge ezali nde likambo ndenge tokobetela ngo eza likambo te akotela mibali te akotela basi te mameli ya nitu nazaka motu ya makambo ya ndenge wana te. Napesi mbote mingi na monsieur le maire André Mavuba kuna na Toulouse. Pa Mavuba naotala boîte aux lettres naomona kati naotala boîte naomona te na teng na PayPal eoleka kati. Papa yoza monsieur le maire monsieur le maire ba okutu basa ba maire te monsieur le maire te napesi mbote mingi na monsieur le maire famille Mavuba bino surtout na Toulouse napesi bino bambote na bino ebele na kati ya Toulouse kuna sika bozali. Mameli ya nitu le toza posa oswana bino tango tolobaka ke libala ebonga na troisième personne te ndako libala ebongaka mwasi mobali na bana toboyi bandeko te toboyi bapaya te ngana bino tosololaka boye toboyi bandeko te toboyi bapaya te mais na libala bapaya ezala famille ya mwasi ezala famille ya mobali ebongaka baye batamboli sima basimizela bakei. La fois passée, on a salaki émission na baki kambu ya mama Bokilo kovana ndako bana te. Elle bande musu ba biseki nga mama ngwa benga yabi mama nitu mama. Ndilo bakweza pona obebisa te me pona kobongisa. Mais oza koloba pe na biso ba mama Bokilo to kenda kovana ndako bana te mama. Ondo zo mona pete ki vraiment ata yo moko mama. Kovanda bongo suko sana mona ko ki ovanda tenga ya bi mama. Bino ba mama boya mingi pona obongisa te pona kobebisa. Ba mama o babongisa mwa muke ezali ba mama oya aboti mwasi. Me ba mama o bazaka baboti mibali bazalaka na mwa iloko mona kati ya mutema ezala kaka pasi yango nde toza koboya toza kolinga ki il faut ba mama bino pe bovandaka pa na bino botikaka babali bato babalana bavandaka na intimité na bango mwasi na mobali na bana bavanda parce que ndako se comme na corps étranger moto azaka na kati ya ndako ayaka comme étranger to bengi corps étranger o aza kota famille ya mwasi to pe kota famille ya mobali tango bayaka kokota na kati ya libota moko boye bakoma kozo makambo ndako ya bato baosa nini bazobimisa libanda baoza makambo ndako ya bato bazobimisa libanda akobeta mona famille na soko azande kwa mwasi boyebi te awa semeki azaka boye semeki azaka boye soko azande kwa mobali boyebi te ayaya bakoma olambisa esemol awa ezaka boye yango nde makambo na toza ko éviter poto ezana makambo ebele matiti la ngolaise na Toulouse na pesi ba bizu na ebele all la femme avec un grand cœur matiti la ngolaise Dieu est au contrôle de tout. Nzambe atika haba na ete matiti l'angolaise. Je te fais de gros bisous. Ça là ba bisous et belé et pas ya papa. Osani na mbunzo, osani na mbunzo, osani na mbunzo. Ya suka yo moko obeti na moko wana siko ya bino mibale. Mais oya mama ni tout ça na ndenge ya ba mbunzo. Ndenge na yebisa na mama ye ningo ngai. Ba bisous na ngai soko pisa na papa mon ngai, papa mon frère mon ngai. Sala ngona ba mbunzo na ba matama ya yo moko ndeza ya munoko o ya munoko ndeza ya munopo so pesa ya mbuma papa za sanini abombi yango acha ngona kata poche yana lisolo moko esali passe pe mawa mingi makasi oyo mama benginga po ayebisanga likambo na ye na Bokilo na ye eloko ne lekaki na kati ya Bokilo boki na introduction na biki bakanyi mama Bokilo na kati ya chambre ya mwana eza na couple moko baza sous couple te po basi bakabwani yaki na couple moko babana ko vanda bien mwasi na mobali na bana na bango misato na kati ya ndako na baba bazo vanda bien papa mama bana ba ko vanda malamu kitoko vraiment kimia mais couple yango siko za couple mixte quand je dis mixte ezali ke mwasi azali ya Congo Kinshasa azali ekolo babengi Mundibu Congo Kinshasa aza Mundibu mobali azali angolais na mena encore mais fumukanda elenge bino rasa so tinga mai te fumukanda apesa te fumukanda bi omino ko kingono lo ba mai te ma chérie zo mai yango parce que na moni mama Valentine mai ya otinda na ete osani mela ta ya fumukanda zo ya mobali na mo ko mela kaluvila kaniko que Dieu te bénisse mon chéri. Ma Pauline na Irlande mayo na omela o eza ya fumukanda pesa papa Romain ba bizu na ebele ba papa Romain mayo nazomela lelo eza ya fumukanda o ndeko na biso wana ya mwasi azali Mundibu Mukongo ekolo oyo bakongo babenga bandibu mobali na ye azali angolais mais mobali o aza angolais aza oui angolais 100% angolais mais akola na Kinshasa nenga akola na Kinshasa bolingo euta banana na Kinshasa akola na Kinshasa na biso abala mwasi na Kinshasa na biso ameme na poto mwasi tamba ba na poto tamba bakomi na poto ba bandi ko bunda na ba vina bango ba s'intégrer tout nzambe pa pamboli bango baboti bana na bango misato Kinshasa bayaki maboko pamba bayaki na bana te bayiko boti na bana na bango na poto na kobota mwasi asali mo ba formation na ye asali mo aide soignante na ye
ebandi kopesa salaire ya kitoko, mobali pe pareil asali société na ye ebandi pe kopesa salaire ya malamu. Kovanda babi te tosala nini tosomba ndako na biso ya se ne biso ana Paris tobengaka yango pavillon, basombi pavillon na bango to pe maison. Basombi benzo na bango bakomi kovanda mwasi na mobali na bana na bango. Vraiment vie mo kitoko na quartier penza bandeko pe ba congolais to pe bandeko pe ba angolais to bande ba mo en tout cas couple wana couple mo soudé couple mo so tali ngo zumu na ka eza kati ya bolingo ya lokola soko otali kaka couple ya Yabe ya Zakari otali ka papa Zakari Tulombo otali ka Yabe soko otali bango kaka tu sens l'amour dans leurs yeux na kati miso na bango penza ko bolingo penza e mona naka to soko otali mama sipe masiala na papa ali masiala otali bango ka bobite o penza ba bato bolingo ba mbia ka penza na amour couple moko kitoko bato famba za ko sepena ba makasi. Alors ndenge tonton oyo akolaki na nini tonton na biso oyo comme on est Jacob ndenge akolaka na Congo akolaki na maboko ya mama na eti tonton Jacob akolaki na maboko ya ba grande sœur na ye na batata mwasi na ye po bango bazalaki vraiment kovanda na mboka ya Congo. Mama atikalaka na ye na Angola bango bakolaka vraiment na Congo donc bazaka ka ba congolais kaka. Tonton Jacob ndenge akoli grande sœur ya tonton Jacob avandaka na Suisse. Nde grande sœur avandaka na Suisse bayokani babi ah yaya tobengisa mama ya poto mama longwa na Angola mama ya poto. Ok d'accord basali ba démarche mama ya poto mama komi na Suisse et pas ya Bernadette. Ndenge mama komi na Suisse pas ya Bernadette bandi kovanda mwa muke mais il faut aya wapi amona tonton Jacob kala mona Jacob na yepenza kala il faut aya kotala Jacob. Bernadette mama Bernadette azui mama aya na yepa ya Jacob azali mwana ya mama la biso wana bakomi kovanda na kati ya ndako kuti pe bokilo na ye o atikala koyeba te na vie pourtant mwana na ye balaka mwasi na ye Marlène batikala koyeba Marlène te aye koyebela Marlène ka ana poto ndenge akuti bango na kati ya libala na mwana na ye mama akomi bakomi kovanda un jour deux jours ebandi nanu bien 4 5 une semaine 2 semaines un mois kaka boy mama changer bizaleli mama changer comportement vis-à-vis ya Marlène mama a changé mama komi kokatela Marlène ba réponse à mabe mama za gentil na Marlène te na bandeli Marlène aza mwa kati normal Marlène akokota boye na cuisine asimbi nzete ya semoule poisa ya semoule mama kobotola nzete ya semoule nga mona olambela mwana nga Marlène amona wana normal ke mama lambela mwana parce que basali mikolo ebele bamona ni te eza nango normal. Maman Odette na dre na peso mbote ebele mama Odette na dre pesa ba mama ya dre mbote ebele bote ya ba mama baza bisa lokola ya mama oto zobeta nini te mama oto obeta bisolo baza na bisa ba mama ote ya mama Odette na dre obenda mama ya dre kuna matoi baza na comportement ya mama oto obeta nini mama marité baza na comportement lokola ya mama marité. Marlène soki mkola na bimisi liboke na ya pondu po alamba mama tango otala ote pondu te mwana nga lelo oliambika. Marlène a omona normal azo ba bon a rattraper pe batan na bébé la vaneki na mwana ete ana poso lambela mwana nga pe na ke na musala. Marlène azo mona ka keza normal mama azo mona ka komi na mwana na ye place moko tout ça mona mwana ye kala azo ko rattraper batan perdu Marlène azo mona ka normal nzoka pona mama ezaki normal te pona mama ezaki ke alingi Marlène te koboya nanu Marlène 1 po aza mukongo ya Kinshasa bango baza banani baza bangolais loko baza bangolais ye déjà ayini nanu Marlène mais tango ayaki sika elongezaki nani ya koseka loko mama elia ya nitu boy ezo seka nanu mais tango bandi kovanda amoni Marlène arulaka na ye bana donc ndako vraiment harmonie kitoko mama sepelite surtout que na Suisse et pas ya mama Bernadette ndenga uteke pa ya mama Bernadette amona ki via mama Bernadette ndenge zalaki na tango aye pa ya Jacob amoni via Jacob na Marlène atala bi mwana nanga kutu Bernadette pa na uti aza na via boite bongo ya za kodona na ndako pona nini mama vision ekomi asala nini abimisa Marlène akata ndako Marlène asala nini akende pe mwana na ye abala mwasi angolaise oya Kinshasa wana mama Marie alingi ete wana zana na kati ya motema ya mama Marie makamona ebisino ya lokwa ndeko nange bakata ya eba deja makambo ka mtema bato mais ko mama Marie makambo kina motema na ye yango wana baba ndiko vanda siko Marlène eko mona ngo komi koma de trop ele ko nso aussi ba posela mobali mama fa boya siki Marlène asa ele ko netika ya ndako boya akotika so ba se bloko bana akotika siko mika mobali te
soki abimisi soso mama ke abimisi ngombe, soki abimisi taba mama abimisi ngulu, soki abimisi Thomson mama abimisi malangwa. Akomi ko contredire Marlène aku ici na bandi ko contredire makambo nyonso. Soki mwana na eza wana mabo kilo gentillesse akosakana te. Soki mwana na eza te Marlène abandi komona te mama za aza ko jouer na double jeu. Soki Jacob aza mama za na comportement mosusu. Soki Jacob aza te mama pe comportement eza mosusu. Marlène bandi kokota moke webi biso basi tozaka obandi ko remarquer eloko ye ko tike Marlène amona ke mama o eza na donc contre nga mama linga te eza nini bana soki amoni ka bana ba pe mene mami ha bono ngana kuna bino bo bana bandibu bino bana nga bino bo bana akomi ko repousser ba koko na ye bako ba comprendre te mais pourquoi mami ne nous aime pas ma comment ça mami ne vous aime pas bango ba oyo balinga te makambo ba te mais mukolo mususu Marlène azaki na kati ya chambre ya bana abomisa bana baye na salon bino bana boyo karate na linga bino pembe na ngai te bakoko na nga baza bana Bernadette bino bakoko na ngai te bino bana bazayiwa oyo Zaires soki ba alors soki ba langa soki ba langa ba bisenga soki ba langa bino soki bana soki ya balanga ba bangole ba makambo na oloba bino bana bazaires oyo bakoko na nga bakoko Bernadette aboti bino bana oyo ba kongole obino bokenda ke pa ba mama bino baba aza ko milo bela ye moko akoloba na bana mama bana yoki mama bimi abi mama problème nini likambo nyoso ko lobana bana boye mama sepeliti abi bon tika de na fungolo motema na lobela abi likambo nini na loba te pona nini oki na loba vérité te bino bandibu bana bakenda ke pa ba mamati bana bakenda pa ba papa te baza na banoko na bango baza bana banoko baza bana bana baza ya ngai te ngai bakoko na nga bakoko Bernadette aboti o baza bakoko na ngai te bakoko baza ya ngai te oyebi te ke bino bakoko baza ya ngai te bakoko na baza oya Bernadette bana bino ekolo na bino bandibu bana na bino bakendaka epai ya banoko o baza bana banoko bana na biso te Marlène essuye Marlène alobi mama kokoloba na makambo boye ndenge nini mama Inège na ngola kuna na pesa ba mama ngola mbote na koza na prison obenga ngo pesa na éclaircissement na bizeli ya mama Marie ndenge kokota na kati libala ya mwana na mboka na biso na Paris mama esalaki epasi makasi ntango mobali na ye azongi kaka ndenge mama koma komesana ko servir mobile soka lami mwa mbika na ye soka lami mwa biloko na bango azo servir mobile pa azo plaisir ke mama azo lamba bobi ke bana mibali benga ba mama bango mingi azo plaisir ndenge mama aza ko lamba ndenge aza ko lia donc mama a privé penza Marlène cuisine mama penza vandi penza cuisine ko ke komi penza ya ye Marlène akoma kota kana cuisine soka azo sala ba pata bana ye azo sala mwa ba biloko bana ne mais ce biloko bana te biloko ya mobile muto akoma na autorité muto akoma responsable ya ko lamba biloko ya bana ezana ni eza mama Marie wana na pesi mbote na mama Chantal na Irlande mama Chantal kile na Irlande mama Chantal en tout cas nango ka lisolo penza bien fongola penza matoyi malama mama Chantal oyo ka lisolo ona za obeta lelo ya mama Marie oyo ndenge ayeko tia merde na kati ya libota ya Marlène na Jacob babandi ko vanda Marlène komi ko ranger comme ko sala e passe abandi ko talisa mobali ke tala mama lingi ba koko na yete a expliquer mobali na ndenge nini mama alobaki na yeke bano oyo baza bana ya banoko baza bana na biso te nga ba koko na nga ba koko na ngai o Bernadette abota o ba koko na nga te mobali ayeko swana mama me ndenge nini ozo bana ba koko abi papa yo yebiti ekolo ya Zaires bandibu ozo mona bana oyo bango ya boti bakokende ne pa ya banoko na bango mais biso ekolo na biso oyo ya bangole oyo bana bakendaka pa ya tata mais yo lokolo bali Zairoise lokolo bali pe mundibu ekolo oyo bana oyo baza ya banoko bango nde baza na esengo na bango eza biso te nga bakoko na nga aziki clair bakoko na nga baza nde bakoko Bernadette aboti bango nde bakoko oyo bakoko na ngai te mona bite mama okoka bola bakoko te bakoko nyonso tu baza bakoko na ye mama kuna mama aza kuna te nzoka mama azo sepela na Marlène atamuki te mama azolinga Marlène te mama yini Marlène mama komisa cuisine koma ya ye boyoka siko mama alikambo place eza kokende libala ezaki kitoko bato bande kosepela na couple baamona couple eya kitoko neme na mai pe mai uta epa mobali nanga moko bato basepelaka na couple ezaki kitoko bato bazosela papa vraiment libala na bango ezaki vraiment amour moko ezaki vraiment parfait libala ekomi kokota décadence libala ekomi na contretemps libala ekomi na contretemps libala ekomi na contretemps ndenge libala ebandi kokoma na contretemps mwasi esengo esili na kati ya motema mobali pe aza komona ke mama akomi kotia merde na kati ya ndako mobali akomi kocomprendre ke non mama aza kotia merde na kati ya ndako
Comme jour mosusu bavandi mobali akendaki musala te mama kanisa kaka mobali ake musala zaka mobali akendaki musala te mobali azalaki na kati ya chambre na ye aosala grâce matinée mama mpo na ye rebeka ake mobali ake musala yaki samedi ko mobali azalaki asala ba weekend mama kanisa kinzoka non samedi na mobali na kati ya ndako alali aosala grâce matinée na ye nde mobali aosala grâce matinée mama ka ndenge ezalaka mama alamuki mama andi kofinga Marlène ozosala nini yango na nini na cuisine ozosala nini omoti yango na koma kolamba okotisa mpo kende olamba mpo na nini epo ere akolamba oyo te Jacob akolia biloko oyo te mpo na nini amonaki azolamba soso Jacob akolia biloko oyo te ngai nabimisi mbisi oyo ngai nakosala Jacob ye abi mama ngai mpe soso oyo nasali mpo na Jacob te nakoyamba bapaya yango nazolambela bango basoso oyo naza kolamba na bapundu eza mpo na bapaya na ngai nalobaki to kwanga mona aza na kati ya ndako oyo biloko ya Jacob na ngai momo nakobanda kolamba biloko ya mona yo lamba biloko na wana bana na yo ya Jacob kosimba te asimbaki nzeta fufu abo mama siko ozobotola nga nzeta fufu na maboko mwasi mpe agangi siko mama ozobotola nga nzeta fufu na maboko mpona nini nazobalisela yango pondu yo monaki bagazerwa kobala te oyo kodondwa na kati ya ndako mama bande kofinga oyo kodondwa na kati ya ndako mwana na ngai mwasi omema basi omema vati bazalaka bandumba oyo kodondwa na kati ya ndako ntango obima okenda ya mosala sosi mosala okenda kosaki ndumba na oyo basi bavoitire na ndinga ya bango te basi omaka voitire bazalaka bandumba bazalaka basi ya mobulu mama bande kofinga Marlène lokola alingaki te mama bandi kofinga mobali ayoki avandi nanu calme moi je pas venir répondre maman c'est trop maman comment ko tia mama la laisse na ndako na nga moko yo moto comment ko lambela mwana yo makamu se koma kaya yo mama olingi siko na sala nini mama likamu nini ndako mama yo ebi secret ya ndako secret na ndako oyebi yango te mama tika koloba po na ndako secret ya ndako za oyebi yango te soko lingo ba secret ya ndako tuna Jacob ebi sa secret ya ndako mama eza ndako mwana yo te eza pe ndako na yo nini mama uta Afrika okanisa eza modèle Afrique mibali basaka nini basomaka bandako basi baye kovanda mama yebiteke ndako eza na kombo ya mwasi eza na kombo ya mobali basomaka bango mibale mama subulu akasaka ndako eza ya mwana botika na mela maya fumu kada elingi makasi Jacob abima na chambre te Jacob abimi ya telemi abi na ndako bo vivaka nde boye mwasi alobi to vivaka nde boye na ndako mais zambala liboso na fungola mongongo na anse nini na répondre mama te papa ye azoloba biloko nga mais mama na ndako oyo moto koma kolamba mwasi bato alambaka ne mpe lisusu te atikela yo cuisine ekoma ya yo moto olambaka nayoki mpe bien alobi ke basoso oyo abimisi mpo azolambela bapaya na ye nayoki mpe mama ozobotola nga nzeta fufu na maboko mpona nini mama nasi nayoka barapport me nasaka nini nakipaka te nakoka kota te katikati na yo na mwasi na nga mpo nalingi oza mama nalingi mpe mwasi na nga yo mona makambo mosusu mama natalaka nazokanga kaka miso me mama ata yo moko mama papa oyo mwasi atiako na kisi oyebi te mwasi oyo atiako na kisi abi mama mwasi tobalana na ye toutende na Congo bagene toye na mboko toluki vi mama papa ngai kutu baso bamaka bavoitire nalingaka bango te baso bazaka bamobulu Bernadette kuna atambola na voiture te Bernadette atambolaka na basoki batrain na bino soki banini botambolaka nango mais Bernadette atambolaka na train parce que alingi mama ma mari baso pe kombo mama Yesu bapesi yo nzoko mérita ngo te mukolo wana eleki bobi kabiso basi neto rappel na kati ya ndako mobali a vivre scène wana Marlène pe a fâché Marlène pe a ciseau abiboni bo trop c'est trop Marlène pa bene ko tia mobali mukongo bene ko pesa mobali mukongo Marlène puisque a manifesté kanda na ye Marlène a manifesté kanda na ye vis-à-vis ya mobali na ye que non trop c'est trop maman komi koni ko na kati ya ndako na nga moko nazo supporter mais je n'en peux plus là je suis vraiment au bout de la kokali sous-souté je suis au bout du rouleau na kokali sous en tout cas wana penza na kokali sous-souté Marlène pe ciseaux mobali décadence libala ekomi na contre-temps libala ekoti décadence contre-temps ekoti na kati ya ndako ya libala moko mosusu mobali atali abiti libala nangi kozala boye te mwasi na nga nalingaki makasi mwasi na nga tozovanda bien banda mama ye makambo komi boye fona saa nini nakitisa tension oyo eza na kati ya ndako ya libala na ngai nabenga yaya aya kozwa mama basala nde bakende na Suisse ndenge ezalaka kaka mokolo yango mama Marie mama Ndoki mama boli kokisa bangolaise soni boye ko mama Inès na Luanda aza na bizali ya boye te mama Titi l'angolaise yenda mama Titi faki aza na kombo ya mama Marie mama Marie oyo ake kokota na kati ya chambre
ya mwana na ye. Mwana na ye ayebite, mwasi ayebite. Ndenge bavandaki na salon, mwasi na mobali Marlène na Jacob bavanda bango na salon, ndenge za bota la télé repoussani bosa nini bokende kolala. Bakota na chambre. Mama Marie nde bayebisi ngaza mama moko azaki ambinga te, aba mama o aza mwanzo to mikusa pe nzoto mikie, aki mkusa za pe nzoto mikie. Mama Marie akenda kokota na kati ya chambre ya mwana na ye, na lieu sacré. Lieu sacré on a lingaka te muto mona ta songe na ngo boye. Mama Marie akenda kota na lieu sacré. Mama Marie akota na kati ya placard, o to benga garde-robe. Mama Marie akota na kati ya placard, Mama Marie avanda na kati ya placard. Ce qui a outé qui koloka e aye ko atterrir wana e ce qui a bandé kolokela wana boyo kaka lisolo ndenge za kokeni Mama Marie na kati ya placard akonka mikabwe na kati ya placard. Marlène bakoti na kati ya chambre na mobali na ye na 1h du matin bauti na salon bakoti na chambre bana basi balalaki bayebi kaka mama pe aza na pongi alali bakoti na chambre bakoti na chambre mobali abandi koswana mwasi na ye bobika ndenge za sibo kosana kati ya seketa o matata ezaka koyo mobali mukolo ngwa kitie moto abite na swana mwasi na ngala ko kontena ba tension ya boité mobali ndiko bisa mwasi na ya mwasi na ngai en tout cas na comprendre vraiment makambo de sopona mama bortala kaka mama na kabwana na ye kala mama tikala na ngola ndenge na ye kiboye na opese bolinga kibo mama ndenge za ya mama na mwana tout ça mais en tout cas ngamona moni peza comportement ma j'ai vu na bandi kota na observe fait moi mikolo ebela va mama swani sa yo na moni ndenge ni mama za ko se comporter et puis bana ba bisenga que mami ne nous aime pas et choka kinga et ça kinga parce que mami ne nous aime pas. Bana bango femi sa to bakote la na chambre na yebisa ote ba yebisa mami n'est pas gentil mami ne nous aime pas abali ko yebisa mwasi na ye kanga motema en tout cas vraiment na singo pardon limbisa mama limbisa pengai en tout cas na singo vraiment pardon mingi mwasi na ngato uti no musika na ko sala effort ndenge za wana na ko yebisa ya Bernadette a ko récupérer mama a mema na Suisse ba ke de continuer vie kuna mama ko vanda na biso soute mwasi na ngai en tout cas na singo vraiment pardon kabisa musika to uti talande to boti bana vraiment mama mobile kitisa penza za kosenga mwasi na ye ba pardon po ba continuer bolingo na bango basa nini bavanda bien mama na kati ya plaka kuna che donc maloba mwana ye aloba kila mwasi na ye essuie che mala moko Marlène na biso bala bi oh na yoki mwaya eloko moko ya bien te ndiye mutu moko akosoli ya bite mutu akosoli wa pisala boy mbala moko akomi kosala nini Jacob akomi na pose ya bilei na bele ya ngomai Jacob akomi na pose ya bilei po sizo kangamaki mwa mingi Jacob atala bite ata soki naza koyiba libanda me bilei na nga kati ya ndako ya ngonde po Marlène azaka machine madagadagadagadaga ya ningana abzala kwa nina machine madagadaga bite nga fana le bilei na nga kati ya ndako Jacob adiko sabi ya hatika nanu ba distraction na pose ya bilei tala nenga na sina komi ala kisa bitala nena za mama kuna na kati ya plaka mama za koyoka bitala nena sina komi habite na yoki mouvement moko ya bien te Marlène asambelaka epa tata fumu kimbangu Marlène a telemi abi a sentir malamu te Marlène akamati mai ya nkamba azuma ya nkamba Marlène abandi kobondela Marlène abandi kobondela azuma ya nkamba asopi na salon na ye nyonso asopi na cuisine na ye asopi na chambre ya bana lokola na mama bayoka na bango te akota na chambre mama te mama bokilo alali Marlène asopi na chambre azuma ya nkamba sali nini aboki na chambre mobali abiyaka na nunga na za ya kobeba pe Marlène yo pe Marlène bandaka loyo tala linyoko tembe kotungisa na Marlène tika na nuyaka boyebi ka mama wana eloba na Olivier Sele bi mama mutako za tete fuka maka Olivier Sele mutaloba ke zanga ite mobali bato ya matikuna na nini na putini c'est orge ye mutabel kambo ke mama boyoka ki ambule mona live Olivier Sele abaki na tango wana soki atobo bafuka maka yanga ite woneza Olivier Sele mutaloba ki mon fils tala ndenge na sina komi awana ako kalisote Marlène tika nanu makambo ya nkamba ya kananu Marlène azu asisi makambo na a déposer wana Marlène ayeko mata Marlène komata kaka matika ka rejoindre kaka Jacob na mbetu kaka Jacob alingaka meka kaka boye nanya koso na kata plaka mama Marlène atelemi abi koso na yo ki amote ayo ko mo tiko mama akokaki soute nini lisolo 2h du matin maman siko abandi ko bouger na placard maman siko mona placard pe na molunge maman ko ki soute maman bouger Jacob alala nkaboy
Yepe kuna kanda c'est ça kanda ya muto akanda te mais kanda déjà hein et kanda o ezaki déjà Marlène azo tarder ya pour ça fa lia mbang bandeko bayebi ke Marlène makani fibota uta po ama yankama na ndako ya Marlène afungola ka plaka mona ka muta komukama Marlène mama to mache mama bana muko Jacob atelemi kote ba Jacob atelemi kuna pe mama sali nini amoni Jacob na Jacob azanango Marlène mama Jacob tango atelemi mama bibi mama moni Jacob na âge Jacob akomi nango mama moni Jacob mama moni Jacob mama moni bokilo moi c'est Jacob na Jacob na Marlène baki na Adam na Eve mama salini mama moni bango bala moko nani aluki nano mwani liputa mbangu amilingi epai Jacob akono koluka couper mama sasa kinini mama sa mona ki déjà Jacob mama ozosala nini na kati ya garde robe na bosse ni chambre na bonne mama Jacob mama na kati ya placard obosse ni chambre ndenge nini na bosse ni chambre mama ndokia na se na bosse chambre on comprendre ngate poani na kasi eza chambre nanga bon okasi ka chambre ni skona kati ya placard ozosala nini abokilo azu mama nani mama abi moni mama na yo omoni mama azandoki mama ufina ngandoki ngala sa ozandoki mama ndele loki kota msala kati ya placard mama okote msala kati ya chambre na lieu sacré o mama ni to benga lieu sacré mama ni to benga kango lieu sacré ezaka pona bato mibale na bana so babandi kola ba kota so na kati te Jacob a dit c'est pas possible. Jacob quand a bouton à 2h du matin, tout est fait avec Bernadette. Bernadette, talanga makambo to kanyi mama na chambre, quand il a une explication. Ya ko zoaye, ya ba tabi nani ya ko zoaye. Ngana ko ya ko zo mama te. Mama ko vana ko zoaye te. Na ko ya ko zoaye te ndenge makambo sasa likuna boaki se kende ko tika soki na foyer soki wapi. Ah pa na nga ko chama kolote. Aya ko chama pe merde na kata na boyi. Tongo tana kate tongo etane. Moi mobali moi acha mama libanda ezate bwa libali benga mama ba ominge malgré le kwa nutu kosema ya munene ndengwa na system ya Adam na Eve mama moni Marlène ndinga botama mama moni Jacob abota Jacob mais âge Jacob akoma ngwa tata mobima mama moni nyokwa tembe mama moni linyokwa tembe ya Jacob na âge wana bande ko botala tabina na lela talo kola mama linga ndinga lela na kimongo ngoya oba uwa mwana mobali boeza mama na ye mwana mbala teli kola teli na se tongo etane mama zaka na kati ya ndako buto eyindi mama zaka na kati ya ndako mwasi abi jamais awa faut ça la choix unga uye awa tuko il faut choix tonga ito ye mama komi papa na bosa na kishambre na bosa na kishambre na kote kuna pona bosa na kishambre papa na bosa na kishambre yolo bangandoki yolo zandoki yolo muto zandoki olo abandi kolba yolo baki okoboma mwana ngai yako za ko protéger mwana nga okoboma mwana tika na ndako mwana bindako wapi mama yo mwana ngo Kishasa yo mwana ngo Angola est-ce que mibali babisa mwana poche baso mandako mama yanda kwa credit ozwa na komwa mwasi na mobali ezanda ku ya mwana na yo tite ezanda ku ya biso mibale ndepa mama iko ka ndako za ya credit eza ya mwasi eza ya mobali eza mwana te yesu boule ndenga yaki kaka zo mwana ka mwasi na kati ndako azo kanisa ke mwana da yasani asoma ndako parce que moto soko ayi bondu bisela sekra ndako na bibliothèque ondako ete bo bandolo bate avanda na ekaka en tout cas des jours mama vanda ki wana sans koyoka soni sa nini Marlène a côté la chambre bilelo c'est fini okozwa décision ou mama ou ngai ce qu'on continue na mama continue na mama tozwa ndako toteka tokabola mbongo yo zwa part na yo nga na zwa part na ngai toteka ndako tokabwana na o mama na bino asali na sengi divorce abi na sengi divorce na o mama asali pona ko continuer kovanda na ote mama alingi ngai te eloko mama oyo asali Marlène pe a na Nicolo Marlène pas na bato na kotika pe bongo te Marlène pa tali ba maman o bazaki pe pembeni na bango ba camarade ya mama na ye na Congo abengisi bango na ndako ba ye abimba kuta makabubu kilo na ngasali na kuti na chambre kana na pesi bino lisolo
Mama babi ah mama ezalaka te ezalaka mama wana munoko banda kubina koza banani banda koswanisa nzoka mama yaki na misala mabe bino boya banani po boya koloba na ngai nazo protéger moi mama mwana oyo tika banda mwana muke na Congo akole komi tata mobimba abali mwasi na ye baye babandi kosala vie na bango bakomi na niveau bakomeli mama yo kende koloba ki oza kobatela mwana yo kobatela mwana na ndenge nini na misala ya mabe misala kindoki yango wana toloba ke ndako ebongi na troisième personne te bongi na kwa étranger te na ndako yango toza koboya ba mama na kasa bandako ya bana oyo kuti mutu na harmonie bavanda kabia tala makanzi komi koya nango makanzi komi koya nango ya nini mwana yaza nini akoboma yo akosala nini mama aluli ndako mama aluli voiture mama aluli babiloko azokanisa eza ya mwana mama bosani ke na mboko ya poto mwasi ekendaka mosala mobali ekendaka mosala soki boye na kati ya ndako ya bato bolula kiti te oyebi te kiti esomamaki ndenge nini kolula vert te oyebi te vert esomamaki ndenge nini kolula te soki omoni ke mwasi wana asalaka mobali wana asalaka yeba ke ndako ezalaka ya mwasi na mobali ezalaka bato mibale bino ba mama o boza ko tia ba merde na famille ba bana na bino ba mama boza ko uta ba Kongo eza doza mama ya mwasi eza doza mama ya mobali bokendaka na ba foyer bokendaka na ba foyer botika ko vanda ko merde bana na kati ya bandako na bango ba mama eza malamu te surtout ba mama ya côté ya mobali to ko ba vraiment vérité na chema na munoko te surtout ba famille ko eza côté ya mobali ba mama côté ya mobali bango ba kana merde makasi parce que nini soko asa yini mwasi ya mwana ye alinga mwasi ya mwana ye te ayini bakoko surtout se koti ke bana ne basi bana mabala ya malonga te to bana basi baza bien positionné te mama wana zoka kana Marlène asakane Marlène a ma voiture loka Marlène a ma voiture mwana tambola na mantro azo silka Marlène a ma voiture asumi na mbongo na ye moko esa Jacob mutasombi te Marlène akena musa za na fiche de paie à cause de voiture na ndenge alingi toza kobeta bino ba mama bolongwa na bandako ya bana botika kovana na bandako ya bana bowutaka Afrique koya ana ndako kwa merde bana ba mama bosala ba association bino ba mama boluka ka bisika na bino akovanda bokenda kovanda kana ba foyer ou soki ba parents ngo ba ebozula ka bandako ko futela na yebisi bino ke Marlène na Jacob ba meka ko bongisa mesimba kiteli bala bango sani ni bana bango panzana ni bana bango kufa ndenge ni bana bango kufa ndako pe bateka libali kufanda kubateka Marlène azwa mwasi azwa ndako na ye mususu ndenge nzamba tika abana ete Marlène yako zanda ku mususu ya pavillon ba yako pesa kutu pavillon à HLM 5 pièces akiko vanda na bana na ye Jacob atikali ndenge bakabwana ki Marlène azosa musana epa ya leta azoki être soignante Jacob azosa na compte na ye moko boyebi ke soki muté baby musana ebebaka Jacob batomisala tant peut trop le échafaudage moi dans la société pour société en combien de personnes Jacob vie bebaki Moussa Jacob ekufaki makambo Jacob bebaki Jacob abandi ko vanda na vie na foyer azonga vie à foyer parce que bakabona kina mwasi to bakapote za mboka ya basi za mboka ya bana mwasi azoki ndako mususu ya 5 pièces ya pavillon ahebisi mobali awa lisusu te aboyi mobali basani ni bakabwani nana yako cha merde na kati ya libala bakabwana mama soki mama ya kate libala nga kabwana te libala ngeza bien batu bande ko envier couple na bango bazaki bien yo to beti ba mama po na bando telemela bino ba mama ngai mama ile anito kovanda kana ndako ya bana na ko telemela kabino kaka parce que naza mwasi na yebi mitema ya basi ningeza bokenda ka kovanda kana bandako ya bana te bovanda kana bandako na bino moko bovanda o ki ofana ndako mwana wa mwasi po mwana wa mwasi nyoso ko sala ko supporter bokila ko supporter lundi ako supporter mardi mercredi jeudi bokila ko exploser poza pe mama na ete oza mama bokilo ako exploser ko vandi sa mama bokila na kati ya ndako olinga te ko luka problème na mobile na oto mona ngata na ba Congo to mona ba Congo nga toza na mama mo to en face na biso nga na mona mbinza en face na biso koko na bango ya mwasi bota papa na bango azalaki ba pesa ka bloka kolia so ba pesa bloka kolia achaka na sambeto achaka na sambeto acha sambeto komi solo biloko kopola pona nini aosa la grève de faim po alingi kaka mwasi ya mwana na ete azosa la grève de faim aliaka kaka soki mwana azali tata encore bolimbisa ba mama biso ba Kongo ba mama ba luwa bakenda vana pa bana pinza te babiki ebendaka liwa bakenda pinza te surtout ba mama biso ba Kongo balinga ko se détacher na bana na bango bibali te tata soki tata za wana baza kolia na tata soki tata za te bapese bilo kolia na sambeto tala basali mko musu mama bokula bitala simu na bitala na Kongo ngala mo ambinza na Kongo na sono so Kongo tala bilo kolia et pola pona mama sa grève de fait pour nini alingi mwasi ya mwana ete ba mama ba mabe
alingi mwasi ya mwana na ete eza nde ngwana ba mama to aka mabenga imo na pesa bino lisolo ya nani ya Blandine nani bokilo na nga mwasi ya mwana nga mobali papi tango papa elenga Blandine alinga Blandine te nano bakaya balinga na milobele pa na boya ka Blandine na boya ka ye na bi nga Blandine te mona otu na mama olingi Blandine te pona biso ka ke na lingete papa boko te zawa nana papa ya boyebi ke ngai na service de conseil la Providence oui papa na moni bino bokota entrez poussez la porte il y a pas de champ Atra bolimbi sana zuba paya nga musana ngele sanga service de conseil la Providence to suki na binoka lelo to continue comme sus que Dieu vous bénisse, God bless you mungu abariki tata na kalisa kumuneza mnishbet bana bet mons baba na kesa la musana nga oyo na kina client zaki koya pona na sele contrat pona service traiteur na kesa musala pesa nga mbongo po bino tama ya komela pamba ta na sengaka botina nga na kokoso botika malamu